kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Bien, notre chers fidèles de www.talalelonews10.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission d'hygiène socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Talalelo, dans le cadre de Mekato plus introduction. Ngaïli Mbokate, toujours dans le système Infukama, des éléments, interprète tout son, on a bien mis dans le système Talalo News 10. Nous avons toujours un grand merci na cameraman Nabiso Daryl Diwantes et pourquoi pas na El Sibli mon monteur Nabiso, c'est-à-dire que Moutasi Masoloto pour vous tala même no Wandaku na pesa balosako na mère Milabela Dinganga na pesi lisusu mbote kaka na mère Milabela Dinganga kaka mère Milabela Dinganga na ko pesa su mbote bongo na ye moko vraiment maman Titi Pedro la source et pourquoi pas na maman Elisa Pedro maman ya Bela Dinganga tant na mona ka bongo na moni mbala moko maman est fini bongongo bombula et pourquoi pas na tontine botala tala ba botala biso partout dans le monde les autres invités na biso to partager ba ming oboyeba quitter Daninzila to lungama to découvrir ya zali bongo artiste et musicien ya JDT Mulopo toujours à Roi Marquis tout le cas tout bête masolo parce que JDT Mulopo disent que c'était prévu et bima na mois de mai 2016 métal et l'eau de côté vraiment juin n'a profité bon on a fait ça bonne fête à parents na maman est fini bongongo bomboulé pourquoi pas na papa Emmanuel na maman Elisa Pedro et pourquoi pas na mère Milan Bela Dinganga talaka vraiment n'enga toujours ba et tout la personne mima ouais tout paix bonne fête Malela de Londres les champions na Fifi Malela paix bonne fête osama ba para ba beleti na Sydney langa na Australie parents australiens ba mes condoléances mais tous en invité na biso Emani Losako Julien Botala Tala Emani webiga ndezaka toujours ezaki ma ba programme bien pour tout ça lango même webiga ba contrat sur temps ngamo dana sauter da premier pour le ba mais impressionné zani ndeo le émission talelo na biso na zana sentiment mo na biso na ebité lelo ne penser na ngai bon Tala Botala Tala Tala lelo émission na biso na biso na zaka flatter na les gars émission mais bon lelo nzamba sungi na lekiango en tout cas mbote na batutu walanda biso bana potonio so na pesi bino mbote otu balinga masula Julien Botala Tala Tala lelo na leli quoi Tala lelo un grand merci na concert on a biso vraiment c'est dire que ma petite sœur vraiment ya Kati petit na ya Kati grosse moulure to za bon espace na ye ndenge zara toujours la banda loana wana bomoni ga grosse moulure pesi biso espace ne mais Emani te betona le solongo ya mamba production acteur principal. Acteur principal, c'était prévu à mois de mai. Et Zanini, Oyoyo, Daninzila, na Mimawe, tu n'as pas tout partout dans le monde, Bazela qui a ngomé Bamoniki. Et Vanni Nango. Ouais, en tout cas, Bafan n'a biso tout balinga JDT, balinga pena ba petit na Emani. Et pour la biso album déjà, tout ça après déjà, album fait bima, mais Obika baso fait prévu zangaité, tu vois. Les lots net le bag l'homme propose des dispose kola la rola mugeza mabongisa nzambe album na bino artiste principal bolingara boza na bino to bogele bino ganze momoko silikoti maintenant le s'il était film ezali omoni acteur film a vidaraté à darapité ça dit acteur ils a un épisode net aux aboyé biso des aussi déjà artiste principal ils ont prévu au bimisango mais suite il y a pas production et puis qu'on a congé on a vacances on a la saison il va y avoir production to que producteur Azali honorable Serge Kayembe na PCB bambote ska wana moni maman sentir na Gaïta Vandal mon ami pourquoi pas na Edu Plus P mon ami na ba tout ba la biso gelo mulopo pe mon ami et na PCB bambote ska za vraiment sentir que sentir botala tala mais père de la nation mais na ba partout dans le monde to yeba ki no producteur honorable Serge Kayembe ma solo honorable Serge Kayembe zani parce que na fiette botala tala zala ki wana ne bandeliti na suka ataji de tabetité soutaji de TP masolo zobeta mate et le côté maman mbutu ezanini ba la biso partout dans le monde ba yeba en tout cas botala tala yo ebi pour le moment ya producteur na biso honorable Serge Kayembe tout comme Ego Bima, la maison de production, Sec Production, tout comme Ego Bima, parlons de na lobika bon, on a tiki batu na suspense, pas comprendre tout comme Ego Bima peine,
na sec production tout comme peut kobima pe côté mususu mais pour l'information déjà na bateau tout balanda ou balanda masolo parce que faut pas même information n'engagement clair kutika biso na ba système parce que JDT mulo pas na bateau partout dans le monde parce que ngasi na yokaki oye bien yo lingina bon monde toza boy to ko dévoiler no ba secret bateau peut ba comprendre derrière ba comprendre ba peut ba comprendre na oté ya on a psi bango ke tout comme et ko bima na sec production tout comme peut ko bima na sec production té et ngolo bateke lelo tout monde en petit oza pe na momimo boy fimo bo momimo bo zubolinga na pe beaucoup pe mariage et après comme que simbi na simbité tu vois mais to lobby na te simbité mais pour na bisonga de na informer de ba fan nyonso au Bolanda na net na tala lelo yo pas Julien Botala tala ba yibake tout comme ko bima na sec production tout comme ko bima na sec production te et sa famille ko aussi la pe ba ko kutana pe na patron nga ba pesa ni mbote nga pe so to kutani to pesa ni mbote bala l'émission tala lelo ba comprendre na bino da ndenge zali parce que Botala tala zo ke formation na source et puis tu nyengo to lobaki ke no lokola JDT mulopwe azana mikili ya poto akindaki lobby yango to bité to kozwa pe parmi ba guerrier na baza pe mi ma ko expliquer so mo bo comprendre que ba artiste mise so de ça lobby déjà que tout comme pe nde to mona ki image ya ndeko na biso brigade Sarbati au pas avec na sec production au sika puis Gaïta Vandal pas avec secrétaire nango mais tala lelo brigade pas là qui mais tala lelo pe sous et comme sous que tout compé donc il n'a habité vraiment te bon moni non comme tout ça là vie à battre na kati tu vois lelo no ça masono ta lelo isa vina yo tu vois ngape na lobité que non a peu mieux placé te pona lobake ve patron na JDT na honorable Serge Kaime bakabwani non na ko lobi de taper son accès wana non e baza pe na te ke o makamuke ba koma ba niveau ba sabatira ima non pona biso ezaka ke na PC information na lobi tout comme ko bima na sec production tout comme ko bima na sec production te tu vois eza vu lelo fait to beta la fiette to betité mais to betara ne ona lelo peso to beti na biso te ano ils ont un peu problème te et ngolo baté que non nde to betité c'est que biso na honorable Serge Kaime rando non dès qu'on se voit on se dit bonjour bonsoir on se passe c'est bon la vie continue to lobby te ke to kabwani to lobby ka ke tout comme Gobi Manasek Production, tout comme Gobi Manasek Production. Balandi, la biso partout dans le monde. Quand moi je tiens à remercier na Bangkok, na Pesambote Bongo, na Gesha Mungani, Papa na Winner Mungani. Un grand merci na Yannick Eboya Kanandira Tunisie. Un grand merci na Yemoko vraiment Rachel la poétesse, na Pesambote vraiment Sigozali vraiment. Un grand merci pour na Caprice c'était un bagarre 13e apôtre Bolingo bien na Autriche, na Pesambote Bongo lisusu na Baitou vraiment balinga émission tala lelo na Pesambote bon on a papa Nyonyo na pesa mbote bon on a papa Willy na ba et tout bon tala biso impressé au club de Nomba si pas dans la Kinshasa kaka pona masolo ya Botala tala même tout monde qui sili koti to yoka ki pe mo ba voko et ça qui pe mo na clip c'est bon message avec ma capté parce que les premiers jours j'étais mulopa beta qui concert yango na bandal Botala tala zala ki na micro kaka émission tala lelo apese la ki mais siko biloko nini bobombeli bato manakati ya acteur principal biloko bombeli bango au moins le vitesse à vinde ngezokende na vitesse ya ndule ndezokende lesenga fo kozala apte to beteli bango ba rumba parce que to même bango pe na world tu vois générique bino na bokoka noter place wana maluta mabete yo makamwana oyo zolobana déjà na episode ozo de surprise Botala tala ozo surprise au kamwa yo mo mona magolo bien makamna lobe fo na retirer générique ils ont un peu force de matière à musicien non musicien comme artiste comme a autobandarango ça dit que biso to bandarande na rumba pour so tali ba vena biso franco rumba toujours papa taboulé a kufina rumba ba vena biso belé ba osaka ba défendre rumba il faut to défendre rumba générique c'est bien bon ba faut ba binaka c'est bien tout ça les fortes bida ke ba to ba loba na biso ke biso kota générique to bini ça pas de problème message c'est comment appelle matoya mais na lobi no to tambola rat to tambola parce que Botala tu n'es que so mabete na lobi to ça la rassemblaté et zanet yo le lo so ba lobi no ke na vie ozana loro mo boza na faillite nango mais muto azana posa pour évoluer il faut ndima ngout bato batala rat ba yebike bo betara ba rumba bien mais générique ça bien té oh ezadia mukolo orchestre te ezadia bato ba yaka par na kati orchestre comme ba travailleur ba yosa musala bikenga musala ngeza animateur siko bango ne faut pas bosser que et ça de façon que na bango na patron na biso tout ça union fait la force tu vois bango peut tomber na ba créer bien na balance ya batasima na bango liboso na biso tout ba idée tout ça le sali tu vois
tout ça les d'efforts wana bato ba bisi biso que il faut to bini sabat il faut bobini sabatu mais bafan namno partout dans le monde balela maka soji de tek mulopo akepoto akende kola la pungi donc ndenga ke wana ko nabi ke partout bota la biso JDT mulopo soka akepoto akende kola grosse mulir ayebi mamtozolo ba Patrick Ngubi Mangasa na pese ba mbote sika zali te wana kingo kisongi songi te Patrick Ngubi Mangasa grosse mulir a to kana nazo rappeler mo to za espace na biso vraiment na bandalungwa ya concert na biso vraiment ça dit que petite sœur ya kati grosse mulir et sika mo loka mali les ali botalata la bite kake to beta ngonde za toujours mais grosse mulir c'est à dire que on a Congo France mais JDT mulopo so akepoto kinaka ola la pongi point le contraire kutu le contraire alors un ballon dans ça le contraire na bisio atika la kukola la te na kisasa kutu mukolo mususu na bino ngape na ndo yoka kandi bato ba loba do ba question no sono poser on et comment na ngoka etaka na fandra na yi na fandra na tali alala te ça dépend na ye nde biso to lala boye buto ko kifo lala ya otane la titongo fatala sous répétition vraiment boyem sous répétition de bananga ba mise 10h et ti 22h ma bo senti que JDT me le PM sous ti 19h 20h ayena noté non ezarata mususu moni azara na salon tu vois ce qui tozane teta mususu na préparation ba concert ne torbeta ba fikino wana ba kermesse ne yaki na salon mais na lobino hein akombela embouteillage wana c'est ça mais comment arrive mako ya siko avant mon frère na loba na comment mako ya avant ça dit au moins maga longo ma palette mususu 8h 9h 10h comme il y a na place à lire répétition to travailler pendant ti ba 20h to kati to travailler na ye pour ça qui na souci bi que makam na osala il faut nazala na podium nazala en forme et mani ba retenir ni na ndengo le kine émission ta lelo bato baza na posa ya masolo ya kitoko poto développer na bango lisusu yango on a koloba na bango na leki na émission na biso atala lelo pour bo retenir que JDT mulopo azongi déjà mikili a lobby azongaki lobby na soir na kendo tikaye na aéroport akei akebongo na maboko na ye akina single oya world mais na le producteur mbala moko beaucoup de membres producteurs te eza na okutu wana te to beta mingi c'était wana formate boye bana bino dans l'avenir boye ba ndenge ni tozo évoluer to kende nani au salabo na au salabo to tchaku tu c'était mingi wana te JDT mulopo patron ngai na vena biso honorable Serge Kayembe baza toujours en contact ba solo la bien tu vois makambo ga yata musu sonini eza prompté eza bongo na vie soki likamo bobo ke na nguso simbité dans les bons yotika lito causer normal c'est ça vie eza bongo mais ngale bi ke ponanga pour l'instant je m'excuse pour l'instant baza en bonne collaboration na patronanga bato tout balingara 007 akebongo mikila ke pona roya tanga zo zonga boy mon frère na biso acteur principal ebime acteur principal ebima mais oui que to ambio attaque alanga nzembo mais bato so ba sentir pe moi loko na yo pona plaisir makasi ya ye moko vraiment mutu ba bengi na kombo ya bela dinganga en tout cas ba bonne fête vraiment ça dit que ba bonne fête ba para ça dit que un bon para vraiment ça dit que le sac aussi gozali ouais bobengelanga mama leki boyenda na place mama nakamate ponga na zangi mama na lima oya balisiki dadai mwadia vita Serge Kayembe obi mutazo tumulanga trop mikolo ezana mangasa leader babengaka leader Patrick Ngubi Mangasa yaza muta lukaka ba problème na degré mona ya bisio ya tozo kingma yaza mutu na vérité mais non vérité ya pa ngobi er mo peso pe ba eke koti pe kibaki ba pa ko ya pe na nenga système vous comprenez na nenga ka cadre to linga biso ba problème te po ye ko ma tso mo ko mo luko tina pale yo fo betanga kaka oh mamo yo musicien tamakamo Patrick Ngubi leader Mangasa na pesi mbo théâtre bato tout balinganga bana poto na pesi mino on contact mbala moko pe pona ba basus ba évolution mama on contact des alliés les plus 243 99 93 76 407 99 93 76 407 wana so bengi ozunga mamoko emani mbote na Michel Kamboudi mbote na Vinanga Kandolo mbote na patron 007 JDT mulopo pa popi
et puis mbote na mère na biso Backlove, mbote na Katikamba, mbote na Papi Mulopwe, mbote na Junior Barcelone Masanangai, mbote lisusu na nani Gika Kiese Baron Choco, venanga Gika Nolo yo yebi Christian Cédric Dandichic, place aux abambote belé, et puis na serre na biso o a place na biso maso na biso bien kombo na ye kiminga, grosse mouli balobi li solo vandi na bandal batu to ba na posa na grosse mouli au continuera na couloir 8 décembre na Madouda au mona grosse mouli oye wana place encadrement superposé kande zalara oezemani o babengaka l'homme mystérieux Kalate pour là et puis pour là et ngai. Merci beaucoup Balandi Misota lelo na bike bota partout dans le monde à travers www.lelonews10.com. Un grand merci Zalaki Bongo invité na biso artiste et musicien Alanga Nzembo c'est guerrier peut sentir il y a artiste et musicien JDT Mulopwe roi Marquin ndenge babenga kaye. Quant à moi je tiens à remercier mon ami Gelo Mulopwe Papopi na PCP Bambote na bike boza belé ma donc Gelo Mulopwe père de la nation. Yo bigana vous savez mon bouquet mais yo za mutapale et puis la force spéciale du roi Marty, Kaiser, la force spéciale du roi Marty. Check. Na pesa mbote bongo vraiment na yemoko babengi na kombo ya Freddy Mayemba ba Freddy na kati à Londres. Un grand merci na Argazul Zulemani Kati ndenge zalaka toujours Argazul Zulemani Kati. Un grand merci na ba YouTube otala biso vraiment ndenge zalaka toujours to sala noka nde musala. Moi ba rimer epesa maki mo muke ba masole beta maki botala tala za déjà mutakati tanga yoki ma masolo habité akosa na miko balader ta ko le kangolo bango yemoko tete to kangalo ko la JDT Mulopwe sa kendaki. To kanga siko la bouche autorisée na epe muto azape mene on monte solo ki makambango oyo etalaki vraiment mamba production il y a Serge Kayembe entre JDT Mulopwe mais boki kana munokone moko be tout comme pe koko zalaye tout comme koko zalaye mais l'essentiel botata la saki musane. Un grand merci vraiment na ba YouTube botala biso partout dans le monde na pesa pe mbote bongo vraiment na Corneille na pesa mbote bongo na Jevon Marline ba YouTube botala biso partout dans le monde s'abonner na www.lelonews10.com pourquoi pas na mima wetu lisusu na pesa susu mbote na bela dinganga na tontine botala tala. Maman Titi Pedro, maman Elisa Pedro, merci beaucoup. Kunga